Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Mwana mama yoka toyebike soki olingi olia musuni ya ngombe ya fresh eza kaka na abattoir mais eza na abattoir na abattoir kasi abattoir oyo eza na 17e rue Limete Poilou na quartier Nanou oyo ekambamaka na ensemble ya association de bouchers et fermiers du Congo na mukuse ya Befco yango nde esimbi masolo na makambo oyo etali koboma ngombe ya fresh na yango eza na disposition na bakino na makambo oyo etali kolia ngombe ya fresh yebake awa baegozaka nyama nde na nsima batiki makile sila nde bakomi kokata ye na yango bila ya ane epesamaki na ye moko son excellence vice-président Joseph Futila boyoka ye ndenge alobi na Lingala News en 5 langues nationales. Bilan na biso ya entreprise ya association na biso eza bilan moko positif. Aneo vraiment ezalaki mbula moko ya bénédiction pour na biso. To meki vraiment ko travailler malamu. Association na biso to remarquer que liboso to sali vraiment d'exploit. O to salaka te liboso. To zana antenne de transit na biso moko eza na Mongata à 180 km de la capitale. Et si tu as une antenne de transit, tu as 70 hectares. Dans 70 hectares, on a presque 30 hectares de bilanga. Donc vraiment, c'est une bénédiction pour Nabiso. Nzamba mega ko sunga biso. Na niveau Nabiso, tu as l'association Nabiso, tu as somba mutuka. Et ça déjà un progrès aussi pour nous. Donc, tu as laissé la population, tu as eu réclamation, tu as vu que dans la capitale, il y a abattoir, les amis balés. Les abattoirs à l'État, abattoir public à Massina, na abattoir où il y a une association, mais créé abattoir. Donc, c'est déjà vraiment un grand progrès pour nous. Tala moi, elo kwa muke oyo, mais tokoli, journal elo boye ko visiter biso, ba membre na biso so ba bazala kaso ebelembele bomoni ba omeba kei déjà. Chaque moto a mis au moins 1 kilo de viande, moi soso na ye, moi kilo de loso, vraiment battu sur bazai ne sengo. C'est pourquoi na lobby vraiment bilan na biso eza positif. Et on a toujours ko senga na ba konzamboka, so ba ko sunga biso ko cha loboko, toujours ko mona ba moi ba ONG mususu a malette. Et ça ne loko moko te ba salaka, mais bazo financer bango. Mais tala ni association na biso, toujours laisse population quinoise na viande fraîche. Pour ce que l'ingoli a viande fraîche, ngombe ya fraîche, il faut y aller pas na biso ou bien qu'il na abattoir public à Massina ou à l'État. Donc to sengi vraiment na ba konzina biso ya mboka nzamba pambola bango, akota kat na mitema na bango, ba meka ko assister biso na moi lisungi moko ya quelque chose. Vraiment tozo ko lancer, nazo souhaiter ba meilleur vœu. Surtout na ba konzina biso nyo mboka premièrement na président na biso de la République plutôt. Papa Félix, vraiment, Zamba Pambolaye, Abakise Mayele Akoleka, Ameka Kotala, surtout l'association ESA penché na côté élevage, agriculture, pêche, pisciculture, biloko wana nyos. Agriculture ESA priorité des priorités to lobaka na mboka na biso. Kozanga agriculture, population congolaise et ko souffrir. Vraiment, tozo ko lancer appel moko vraiment ya malamu bokonza mboka ame kokanisa biso ba continuer so mboka ba meka ko songer na ba association locale telle que ya biso a Befco o ezoko lesa population na viande fraîche na babilanga na ba makambo ebele atikalaki pe nsima te ye mama social ya Befco oyo abengisi bamama nyonso oyo batikalaka na bandaku babomaka mabota na bango nzala baya awa na 17e rue Limete Poilou mpo na bazwa esika oyo bakoki kobikisela mabota na bango boyoka ye ndenge alobi na Lingala News en 5 langues nationales. Nazali maman sociale, je suis la seule femme oyo azo représenter basi na bureau na biso. Na sepeli na yambi bino na kombo na Yesu. Na souhaité bino ba meilleur vœu pour abattoir na biso vraiment etika la kasimate ba continuer ba reconnaissant tout monde bino ba journaliste chaque année bolekaka
tosala mwa interview boye na sepeli vraiment na yambi bino na kombo na Yesu. Bon, biso tozali abattoir privé. Toza abattoir privé na Kinshasa, toza na 2 abattoirs. Moko eza abattoir public na Masina, Petro Congo. Biso a toza quartier Ndanu na 17e rue. To travaillaka du lundi au presque dimanche, toza demi-journée ceux qui va commande ezali. To travaillera du lundi au samedi, toza ba travailleurs na biso to futaka, toza bien organisé, toza na bureau na tobandi na président, vice-président, secrétariat ezali. Dans le comité directeur, toza presque 11 ou 12. Toza 12 autres représentants na bureau, toza ba travailleurs to futaka, ba mama ba utaka musika, toza mingi vraiment. To travaillera mingi na amour parce que ba mama ba utaka libanda ba yaka na mbongo te. Il suffit ka mama zo esika ko tekela aye na kantini na ye ngana ko pese biloko ba mama baza ba pesa biloko ba ke ko teka bazo survivre na simanango ba ko verser biso mbongo ebele pe ba kimana biso pona ba difficulté zanga te ebele ba kimaka na voir même ba boucher ba yela ka biso mbongo te to pesa ka biloko ke ko teka après aye ko verser mbongo donc to vivaka en union. Bon, bazolandanga na ndako bamame belé bavanda na bandako bazoboma bana banzala soit disant que font ezalaka te mais message nga na relancer que bamama bavandi na ndako o balukaka eloko koteka awa na batoire na biso to edaka ebele tant que mama sociale nana na bandi na nga moko na bamama moni en nyonso mama oyo aza difficulté moi font eza te biso ato edaka. Question kaka zana amour na bolingo azala sincère to pesa kabiloko a revendre azumwa mikie na e erozong sela mbongo nanga donc olio vanda na ndako paresseuse bana bakufa kayo nzala onyonga na motema awa nde vraiment to sungana kalisunge ezali peli susu ba mama ya maele oyo babombaka bandaku na bango malamu balobaki lolenge bazo vivre na kati ya abattoir ya 17e rue Lumete. Boyoka bango ndenge balobi na Lingala News en 5 langues nationales. Sentiment en tout cas awa tozoteka ngombe fresh awa na abattoir ya 17e rue na Limete 17e rue na quartier Ndanu. Abattoir moko ezake to bomaka chaque jour tozo consommer bakilia bazoya tozoteka viande fraîche c'est mangeable alors. Ici abattoir na biso toteka ngombe ya fresh obomi esimba na moko. Tozana ba abattoir mibale abattoir public na 17e rue mais soko lingoli ya ngomba fresh yaka na abattoir à 17e rue soko côté pas président na biso o babengi Joseph Futila okolia ngomba fresh ndengo lingi en bon prix alors yango wana na bengi bino bandeko o bozana bana boki mateke non ngomba fresh eza cher non eza nango cher te na prix moko eza raisonnable ka biso ba congolais ndenge toliaka na prix wana nyonso to okolinga okolia musunya fresh ezali alors na pesi ba meilleur vin na ngai na vie na ngai moko vie liebo Joseph Futila le grand président na pesi lisusu mokonzi na ngai le vieux muyambi bisika azali azwa basalamu na ye wana nde bango wana nde ba fondateur ya makambu ya bana o nde balia bien soki lelo tozo sala oyo tozo tangisa bana tozo vivre ezande abattoir association de hein l'état soki olinga soutenir biso vraiment ekozala bien papa ao na pesi bana na ngai na ndaku Elile Bogar pasteur de pasteur na pesi ba meilleur ve bébé na ngai mwana suka na ngai Simeyo na mobali na pesi mbote Louis Abingi yaya tuzalia ngombia fresh kwa abattoir de 17e rue bana boku fresh Louis atodia ngombia fresh bana boku fresh ngombi mumwe cher alors ane oyo nzambe akomisi biso na 2020 naza na esengo ya makasi pe tozoteka ngombe ya fresh na 17e rue abattoir à Befco ngombe na biso ya qualité kitoko talaki ya biso ba mama to vimba nzoto pona ngombe na sepelaka mingi na président na biso président Mabanza azotindila biso ba ngombe ya kitoko aza pe président ya jeune aza pe tata za jeune azotindila biso ba ngombe oyo esengeli ya kitoko yango wana
Na lobi na batu baya na 17e miri. Abattoir à Befco. Ezoteka nyama kitoko pe moins cher. Baya. Tozo laisse peuple Congo na moins cher. Na pesi mbote na président na biso Mabanza. Na pesi e meilleur vœu akende liboso. Nzambe apambola ye. Akoma mutu munene. Na pesi pe vice na biso bambote belé akende liboso nzamba mona epe na yeko pesa chéri nanga matata na ndanu mbote mingi na apotre nanga kashama na pesi bango mboto ebele ale Yemoko son excellence a expliqué que le lenge vente et salamaka na lo lenge babomaka bangombe awa na Befco na 17e rue Boyo Kaye na micro ya Lingala News en 5 langues nationales. Bon, maman lelo eza mukolo moko ya fête. Eza mukolo moko exceptionnel. Lelo vraiment ngombe kufi. Toko koloba même plus de 50 bêtes to bomi ngo lelo. Bon, clientèle ezali parce que ba grande alimentation nyonso de la place obozo mona, même ba boucho bateka na Victoire na Éthiopie, so que même na Itaga na ville. La plupart ya ba boucher wana nyonso ba ya ko s'approvisionner pa na biso. Il y a aussi d'autres grandes alimentations telles que Bakin Mart, ba City Market, ba ya ko s'approvisionner toujours pa na biso. Moins c'est abordable parce que toza ba grossiste, to teka na détail té. Ba maman bazo teka na ba marché kuna ba boucher nyonso bozo mona ba ya ko zo pa na biso, nous vendons à de bons prix. Plus ou moins 10 bêtes par jour to bomaka. Bon, le long de la bonne année, vraiment, la population est moi makasi est mingi. Tokomi na ba 50 bêtes. Oui, moussa les osala malam, ça les osala malam, mais tokoluka to sala susu plus que ça. Atikala kisimate, ala kisa ki pe ba difficulté, oyo bakuta na kana yango na musala oyo. Nasima azanga kite ko souhaiter ba veut le meilleur na ye. Boyo Kaye. Oui, à 85% ça va, c'était bien pour nous, mais à 15% moi ba difficulté tozanango. Je vous donnerai l'exemple neti bateau ya biso bazwa na bangombe. Bauta kana feshi na popoka baka ba bisike belé bayaka na bangombe makolo. Bazwa na bangombe makolo longwa feshi ti na antenne de transit na biso ka buba isika na yebisi bino à 180 km à Kinshasa. Bazwa makolo na bangombe s'il vous plaît. Baso sala 9 à 10 jours na makolo. Et nous sommes séparément qu'il y a des moyens de transport. Mituka toza seulement na mutuka moko et kokolongwa watena Kinshasa de tikuna na feshi musika à 800 km. Donc c'est déjà une difficulté au Togo Koloba. Par exemple, multiplicité à taxes. Nous sommes une petite association, une ONG. Mais ce que tu as taxes, tu as service de l'État, tu as taxes, tu as exonéré. Nous sommes vraiment constitués pour des difficultés pour atteindre 100%. Justement, un message que nous lancé dans Bakondi, pour soutenir biso ba ONG où ils ont œuvré pour aider surtout la population congolaise nakolia talanet viande fraîche et vraiment ils a passé pour mon population journée les auto vivre pour mon abattoir une famille somba même 2 kilos ils a passé donc pouvoir d'achat est très faible donc au mon mutoya bazamba msusu une famille de 10 personnes mais sombi ka 1 kilo l'autre zoko senga na bakonzi mboka ba me ko chabiso maboko de façon que musala na biso kende liboso pour continuer à nourrir la population congolaise à 100%. Le maire n'a souhaitango premièrement na président de la République na biso papa Félix Tshisekedi na ba continuer so ya mboka o bazoko landa ye po ye moko ko sala musala malamu te ba onyo so bazo soutenir ye dans le bon sens pour être mboko kende liboso na souhaiter bango ba meilleur vœu aussi. Na souhaité ba meilleur vœu na association na biso a Befco na président na biso Mabanza ba membre na biso nyonso na souhaité ba meilleur vœu na souhaité ba meilleur vœu na ba famille na ngai famille Futila puis ba famille na biso nyonso o etikali Simba peye bake pona kolia ngombe ya fresh musuni kitoko adresse eza se moko na 17e rue Limete poids lourd na abattoir a Befco oyo ekambamaka epa na ye moko président Mabanza na vice-président Joseph Futila.
Ne vous trompez pas d'adresse. Pour être bien informé, suivez Lingala News.